Bonjour, 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 bonjour. Raphaël Ngoma lelo tozali bongo koyebisa bino pona bato basusu Noël ekwei pressé Noël ekiti avant. Bandeko ba bolingo nasali émission yo pona te nazala moto ya liboso ya kosouhaite bino joyeux Noël. Baninga banso na mokili mobimba esika bovandi nalobi na bino joyeux Noël. Na mindele ndenge nalobaka na bino bamindele bango joyeux Noël esilaki kobanda pamba te na misala esika tovandaka tosalaka soki okei na mosala okoyoka nzembo ya joyeux Noël ezali kobeta kati na bisika ya mosala elingi koloba te tozali deja na ndingisa ya kopesa baninga joyeux Noël. Bandeko ba bolingo, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à tous les amis de Manchester. Vraiment, ekozala esengo mingi na pona esika na kubanda. Quand je dis joyeux Noël nalobi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Soi-même veut dire ngai ngomba nazalaka pe na famille ekolobake na kubanda na nzuzi musei joyeux Noël na yo, Timba musei joyeux Noël na yo, nazongi na mboka Kinshasa bana bangai Alda Ngoma, Patricia Ngoma, Rafi Ngoma, Anji Ngoma oyo azali na ngai na Manchester nalobi joyeux Noël na bino banso. Donc vraiment to sepela elongo na bandi mbala oyo tokoza occasion ya ko sepela soki nzambe abateli biso. Corona virus oblige, Covid-19 oblige, tozali kaka na ba système ya tozali kotala tokosuka wapi Noël tokolekisa yango ndenge nini toyebi te. En tout cas, aux amis de Manchester nabi joyeux Noël. Bandeko ba bolingo nalobaka mingi mondele asalaka ebioko kasi asengaka excuse na lombango. Moto moyindo soka asali ebioko okomona pe ntango mosusu excuse mona. Alors na yango tomeka pe komekola ba habitude ndenge ya baninga basalaka. Na côté politique na banzi ba député bakopase Noël na malamu peut-être sima ya liloba ya président de la République. Président de la République akoloba bongo na bangonga oyo ezali kolanda. Président de la République akoloba akosala état de la nation po ete toyeba akoloba nini. Toyebi ke bureau ya mabunde sili bongo koya kasi tozali kozela toyeba suite na yango ezali ndenge nini. Bato baike bato bana mboka bazali kaka kozela bayoka informateur nani. Kasi bandeko ya UDPS bango kuna bazalaka toujours bayebaka makambo mwa liboso na ebite mais bazali kotanga deja bakombo ya premier ministre, bazali kotanga deja moto ya Sénat, bato donc bakombo ezali kotanga biso tozali na besoin ya spéculation te tolobi. En tout cas bonne chance na baebanso bakosala makambo na politicien bandeko ba bolingo politicien na yebisa bino banda kala politicien congolais akokani na musicien akokani na journaliste akokani donc clique wana ekoma journaliste matolo et puis corrompu politicien matolo et puis corrompu tokende na nini na monde ya politique donc toyebi kaka mokili ezali kotambola kaka na corruption. Ndenge nalobaki na émission précédente na ngai nalobaki na bino que tala makambo ezali koleka na Congo, est-ce que il faut to appuyer to tala nanu toke nango na système tozotalela pamba te soki tolandi makambo yake a bango a biso a tozali na kambo toke na kambo na bandi tokotonga mboka te. Union sacrée de la nation ezali eloko moko très important. Kabila pe ye wana akei mbango kuna na Kolwezi akei kosala nini akei kotambola, il a le plein droit de faire ce qu'il veut. Shina Rambo azali kotambola na Lualaba akomi bongo kuna na ngambo ya Kolwezi alakisa bino ke azali nano na nzoto makasi azali well fit pona ko kimambango toyebi te signification nango elingai koloba nini. Bandeko ba bolingo masolo ezali ya politique na ndenge oyo tozali kozela kaka mitema na biso ekomi duku duku président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoloba nini. Bandeko ba bolingo maloba na ye nganga maloba na ye kitoko tozela toyoka soki vraiment akoloba nini toyeba eloko ya kolobela biso. Kasi entre-temps toyebi ke na bamboka na biso kuna na Urumu bato bazali kokufa ba ADF bazali ko attaquer na Beni toujours bato bazali ko bomba. Donc
makambo ezali mabe na nord kuna ngambo ya pembeni ya Soudan bato bazali toujours bambororo bazali toujours kotia bato na biso na difficulté yango boyokaki na discours ya président ya le 23 octobre ya mbula oyo alobaki bien que bakosala tout pour que bakamata bato wana bambororo bazongisa bango na mboka na bango na ngambo ya SCP tozali toujours na barwandais bazali kaka na liberté moko ya makasi bakota na Congo bavandi pe baza kosala lokwa bazwi mwa parti na bango bavandi en tout cas toyebi bien que tomonaki badocument secret oyo eloba makambo ya circulation ya baarmée rwandaise na kati ya mboka Congo tozali na bavideo oyo eza kolakisa biso commandant rwandais en détachement na Goma. Donc, c'est un peu difficile à comprendre. Est-ce que vraiment, na discours ya président, tant à devant la chambre, est-ce qu'à nini? Président de la République à Koloba nini? Tu es bien que tu as Koloba kaka que à Koki Koeb Sabiso t'es vraiment fin à coalition, yangoyo, peut promettre biso dans les heures qui suivent à nommer informateur. Tant qu'on nomme informateur, parce que jusqu'à présent, Ilungamba, papa, Ilunga, Obana Musuba Kobenga et Pepe, Nano a démissionné te. Loko a démissionné Nano te, Makambo Zali Kaka, na Lolenge, Oyo Bissonne Sotoyebi que Elingo Bakazaï dans nos premiers ministres. Mais Parlement est quoi? Ceux qui a solo dans les deux chambres à Parlement. Balobi Pekuna Nangambo ya Sénat. Na Sénat, balobi et comme déjà na 70 et quelques signatures pour na koko et sabongo bureau ya tambre mwamba. Ce qui est pas une sobazaï koko et saba bureau. Pourquoi bango mogote ba bandaka système à démissionner na yebi sabino mbala na mbala. Culture ya démission ezali ya ba congolais te. Culture ya pardon ezali ya bisote. Culture ya excuse ezali ya bisote. Yango moni na bandaki na lisolo ya ebioko. Boyebi ebioko bino nyonso. Tango tomataka na gbagba yali gbangola oyo kweyaki na ligbongo ezalaka makambo. Tango mwana alobaka na bino na ke na likinja na libinja botuna ye alobaka nini menga na bino na lingala solo na bi gbagba yali gbangola ekweyaki na ligbongo. Voilà. Raphaël Ngoma molobeli na bino lelo na ningaki kaka na souhaiter mokili mobimba joyeux Noël oyo bakolanda ngai epai na mboka France. Nazali bongo na bandeko na ngai pe bavandi na France, ba camarade bavandi na mboka France, na Paris pe na Lyon, mama BM pe na Masisa Nzau, tozali bongo na ba deko ebele kati na mboka France ebele. Toko kende na États-Unis et pas wapi bato na biso pe bazali en tout cas ba na États-Unis to souhaiter bino joyeux Noël na Australie joyeux Noël na kati na Belgique na tangi Belgique spécialement parce que vraiment ils escapi na utaka et puis escapi na vandaki moi mbula mwambe na kovandaka kuna zai pe na baninga ebele kuna en tout cas ba ebanso ba ebinga na tiaka vraiment naza mingi mikolo naza ko pesa ba remerciement mingi na bae batiaka ngai na esika na musala oyo ya koloba ya kopanza sango ezali bongo Vincent de Lire, Christophe de Lire na bakisaka toujours bienvenue ndindi bienvenue kisosi moninga nanga salaka na Parlement européen donc bango bazali bato tosalaki na bango na Skyrock Sambre et Meuse et puis na Radio Nostalgie na bosalaka toujours Radio Nostalgie parce que tango batekaki antenne na Skyrock Sambre et Meuse to kendaki na Radio Nostalgie avec Christophe de Lire. Voilà. Bandeko ba bolingo Noël ekwei pressé na Manchester balobi soki na bosani kotanga Papa Ngoma na Londres na sali vraiment lisumu na tangi spécialement parce qu'il y a homonyme na ngai tant to pesa ka mbote to bosanaka baleki to bosanaka bandeko baloba na kiyombe nkulu tu vulu donc buke ba nkulu tu vulu mais cette fois-ci kulutu akanisi leki oyo abosanaka mwa mingi Papa Ngoma na mboka Londres mbote na yo yango wana pe ba joyeux Noël tozali na ndingisa ya kotanga bato kasi mwa totanga bato nyonso ezali te bana Manchester na tie bino en gros mais tokotanga kulutu Sarajevo yazalaka vrai grand frère play en tout cas
Kulutu Santa Sarajevo, Topesi Mbote, Mingipe, Joyeux Noël, le grand couturier Nabiso à Katiamboka Manchester, donc Hermonko, Masolo côté à Clayton et Zalaka, très kitoko boyebiango très bien. Kulutu Mangasa, Patrick Mangasa, original babi, le vrai Patrick Mangasa. Mbingaya Mobali alali wana babi, denge kaka mwano ya lobaka, tala ndenge ngando alali na base. Soki nani kombo na épée là. Ndenge pe mbinga mobali a telemi wana Patrick Mangasa, en tout cas grand frère. Je te salue tout ça. Nabo Sanakate, petit frère nanga Moussa Sanaka, toujours respectueux minga libongo Blanchard de plaisir, notre musicien. Yende to tiklaye Moussala ya ndule awana Katiamboka Manchester. Soki na bimi libanda lokwa na tangi musicien batoto betaka na bango mindule ezali bongo mon neveu na Irlande. Niwel Tsumbu, bande koma bulingo bo cheke na internet boka Niwel Tsumbu bo tala website basali ya sika Niwel Tsumbu azali bongo kola kisaba toko beta guitare na internet bandeko. C'est une première pour un Congolais de le faire, en tout cas na Irlande. Niwel Tsumbu malheureusement ba confirmer ça ko déranger bato mingi vraiment ba activité et belé et komi yakola la tala ndenge to koma kosala makambo nyonso na ndako bande ko ba bolingo joyeux Noël mokili mobimba joyeux Noël balobi Noël ekui avant soki tolobi topesa mbote na baebanso bazali na mokili tokokoka bango te na kopesa mbote na petit frère na ngai Serge Mabiala ye azali bongo azalaki bongo kofete bambula na ye anniversaire na ye ezalaki lobi mais et coïncida bazali bato mibale na petite sœur na ngai pe mosusu Nene Ngoma bango bafetaki anniversaire na bango lobi kuna na mboka Kinshasa. Joyeux anniversaire na bino. S'il faut que na chanter, je vais chanter peut-être. Bon, je vais essayer de chanter un peu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nene Ngoma. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Serge Mabiala. Fumwa bandinga. Joyeux anniversaire. Biso toi, bata blanc, plus blanc que neige, mais biso yalaki happy birthday. Happy birthday to you guys. And vraiment, vraiment, to se peli mingi, kope sabino, joyeux anniversaire na mokolo alelo. Raphaël Ngoma molobeli na bino. Bandiko ba bolingo, lelo na pourquoi na ko sala eloko moko juste vraiment politique, toko beta haute politique avec un invité spécial. Alingara Koloba, kasi Alingara Koloba te. Alingara Koloba, mais neti, donc neti alingi te. Mais en tout cas, ce soir, on se retrouvera avec un invité spécial pour que tu parles politique, tout ça l'analyse, parce que tu combines la période oyo politique est important. Bartobawe la kamosala qui député, baye bakate aux États-Unis qui député za la kaka 2 ans à Pamba. Donc, na États-Unis, bato kutu bakima la député. Mais si au Congo, na Kinshasa, bato bako la député. Il y a même des députés qui ont fait 10 ans, 14 ans, banda bakota député. On dirait et comme carrière. Député cause la métier à carrière, te bande konangai. Beaucoup de députés ou mais la 10 ans, 14 ans na ki député. Mosusu banda kabila banda ye azalaka kaka député a komi na mbula oyo bazo banome na ba nomination na bango ba tie bango pe lisusu bande ko ba bolingo to tika makambo wana na députation soki okoti osali botikela ba génération ya sika baza koya bozali na chance bon loko ape ba koma ko nommer ba pepe mokolo pe ba ko nommer ngai Pepe Ngoma comme premier ministre ndeboko ka ndenge balobi Kisalume banda wana Félix Antoine Tshisekedi abi Kisalume banda bon. Parfois, je dis ça pour rigoler. Hein. Bon, il faut pas. J'ai pas besoin. Je n'ai peut-être pas. Je suis pas. Naza peut-être qualifié na cause à la côté parce que je ne suis pas dans la politique vraiment. Mais en tout cas, tout ça qu'on souhaitait bonne chance. On dit maman na likambo a ezalaki toyoka to kanisa que président de la République a kolbe la bisu nini bande kunanga yelo konini akoloba. Ezali vraiment mitema duku ezako beta tala motema ezako sala. Ah, tu ebite soki koza ndenge nini. Na ebisaki bino tango tozalaki bana mike toyembaka banzembo toyebaka tina na yango te mais nakoloba lisusu phrase wana bo soki bo découvrir langue yango boya koyebisa ngai bahala ima bete fetana. Bahala ima betilite. Lelite mbute lelite mfelu loanye eboteke.
ahima ahima bato bayembisaka biso nzembo wana en tout cas bakufa na tango ya bageluron na tango ya bafakir. Je crois que bato batalaka baémission grand-père basi bamonanga na télévision. À l'époque j'avais peut-être 8-10 ans. Donc petit chanteur et danseur ya banda kala ya banda tango mwana banda ya solo né et grandi mama ye mondenge na ebisaki bino me biso nde ndal pena ndal tango bokaka banda les alaka Max Horn tiba koloba banda les ali na 65 ans lelo yo. En tout cas mbula nanga pese musika te na babula wala. Donc banda le botami biso to botami simana yango. Mais en tout cas daibaka banda na tango ya Max Horn ti e kokoma banda lungwa bato bapesi yango 65 ans, je n'ai jamais compris, mais nakotuna ndeko na biso babete yandi a expliqué ngana nous likambona parce que tango mususu 65 ans na balinga tango mususu histoire na ebité lokwa to bimaki mwa moke na mboka histoire to bosana. Mais en tout cas tokotuna na malamu pour que to betela bino histoire ya bandal lokwa na tangi bandal nakopesa mama Bibi Bibiane kuna na mboka France Bambote Nayo, na papa Eradi, son mari. En tout cas, au revoir. Dès Tokutani Mbala Sima.